Merci et maman na biso mise. Na banzi bandeko oyo bozali kolanda biso lelo na masolo vraiment ya se nzete. Tokoyeba pe soki Vital Kamerhe réellement azali rwandais. Pambate mutu oyo andimi asala alliance na ye azali congolais. Alors pe esika on pe il faut toyeba. Est-ce que Vital Kamerhe azali rwandais ou bien azali congolais? Parce que batu nyonso tu ya di bundu di Congo. Nto ya di mvumvwamu. Bango nyonso tu chef spirituel na bango oyo ne mwanda ntemi. Ye akei epai ya Vital Kamerhe. Peut-être biso batoza na ignorance ke toyebi ke Vital Kamerhe azali na ye congolais yango mwanda ntemi akei ou bien mwanda ntemi azali na poso ya mbongo. Po bandeko mingi bazali kokoma balobi ke mwanda ntemi aza na difficulté côté mbongo. Lokola Tshisekedi aza kosala na ye tozo koloba ke Tshisekedi apesaka mbongo te aza kobundela peuple. Mwanda ntemi aza na posa mbongo yango lokola Vital Kamerhe bambongo oyo Hippolyte Kanambe abandaki kopesa ye oba yiba yango aza kosafula ne mwanda ntemi bolandaki na parcours wana oyo babomaki bato ya BDK. Mwanda ntemi asengaki 380,000 dollars américains poyebi bino moko lokola epa ya Tshisekedi ya kozwa te peut-être que Vital Kamerhe aza ko dépanier ye encore batwana posa mbongo nde mutememiye yango azali koteka Congo wana pe toyebi te. Papa na biso Odom Pambu topesi yo maloba yo pasola mpoke eboto DSV napesi mama Solange bambota trop mama Mise mama Sage bambota trop yoyebi et papa Isaac bambote papa Mibush eboto na yango wana. Et n'a pesipé mon fils, mon petit-fils que j'aime beaucoup, Roger Kachama, Bambota trop. Et na bosanité, na papa, na bisoka, Bambankusu, je pense, à côté, Bambota trop. DSV, je pense que Lelo, dans la côté, mon côté, na bino, pour na maramani, moi, na semi. Alors, na prometa qui déjà, na kata conférence, que, et aux alanding, wana pourquoi? Poti kangana lobasi pour micro bomo pesanga suma lobate na comprendre te surtout comme na conclusion ngana ozwate bokati nga na tikali nengwa mais pour me ate desive na biboy eloko na koloba lobby tolekana ki na émission na yebisi binobo comportement ya congolais eza komema congolais a décidé donc kana nga pona ko cha mundele na kondima yango makambango boye ko sola lelo pourquoi bolobi nengwana vous avez une confusion congolais traître na niveau ya muketi. Ni mwana semi a lâché prise. Papa, makambo tokolo balelo elo kwa sikeza la te. To beti émission plus de 3 fois. To lobi déjà makambo te c'est sili na munoko. Réponse moko to zui côté Aboudian Congo exact. Pona ngai na koloba bol. Soki de mwana semi a lâché prise. Azana raison a lâché prise. Pourquoi azana raison? Ezali ne moi na seni. Soki longa Odom Pambu na lobi ke non na kolobela lisusu te na kopotela ba combattant lisusu te na tiki nanga koloba ezali ngai toko ko passer batante to banda ko faire conscientiser les moi na seni. Ata so sali 10 émissions oya 3e round to ke noti na 12e round toko mona ke akoya jamais pour loba ke non bolimbisa nga bande ko buna bo aza sage aza papa sage. Et si avant ye a décidé na likambo na ye azwaki temps na ye asali banzela na ye a planifier tout ça yango lelo ye azwi position na ye pona nga nazolo baboy soki ne mwanda sema a lâcher prise ya biso nini to perdre de temps poto mona kolobela mwanda sema nga na kopesa banzela mususu na bimi na thème te fona respecter modérateur. O ya sali thème na ye a tie azo modérer l'émission na ye mais ngala o contribuer na au contraire ya obino bozoloba naza ko se poser na obino bozoloba. Pourquoi? Parce que na kata lit tozali na mutu na batu na ye soki mutu na batu na ye soki mutu na batu na ye bazu déjà position na ye ata to lobby to bambami na c'est déjà consommé donc ekotika ko changer lisusu te. Alo bandingi wana lo ba ndingi wana te c'est déjà consommé. Batu na ye bayaki awa balobi bolandela ba mot français.
bon ok mot français et comme to que le dictionnaire bota la boye et le boye ça indirect phrase so le bien comme boye ba tu maïli ba bini ba pesi ba ko ya français to ko suka faut to benga français yemoko aya koloba oni mwana seni alobaki ezali yango ou pas nyonso ne bomba na kata mutema ni mwana seni papa ngana website ne loko moko to komi ko kena ba élection et na kati ya este kuna et ne loko moko e bimba kangi bana mke baza consarole. Moi je pense que et kozala nie to lo blande muto azali na sima ya peuple ou azali liboso ya peuple azali na sima ya peuple aza ko mema liloba moko pa ya na mokili po ba yeba ke peuple congolais aza penza ya kolemba alingi changement na mboka na ye ole ke to lo blande mwana nseni papa élection ya Tshisekedi a rôle gâté ngalo zo bisabino pourquoi élection zali ya tour moko to lo bakango awa kama ni mwana nseni masali wana trahison déjà ce que zali bo comprendre déjà toke déjà na tozoke déjà na mbeba ça dit que bateau ça pour se diriger na sens moko autre ko kanga na zelo déjà ngana zo mona yango donc tant déjà mutu moko a lâché mutu so a lâché ba enrôler bateau na Kinshasa ya pamba ya 3 millions tandis que na ba province mususu bateau babimi kuna bali plus de 3 millions pona ko ba ki Tshisekedi dali peuplé kaka na province ya Kinshasa étant à 2 millions de voix c'est normal mais bango kuna est ba tricher na bango alors pona ngai ndenge ni mwana sema lâché et to komi ko kanga batu kuna bana mike baza ko s'enrôler idée nini to ko pesa na Tshisekedi est-ce que papa Tshisekedi tika na yo lit na niveau oza na raison zu ba vidéo na yo ba preuve tangible tika na yo lit to ba ke na ko kene na élection te ko congolais a boulé sikoyo eloko nini ko passer parce que acha mutu te a ko kene na ko parce que eloko mozo changer na kineza te mais au lieu que to vendre là dikamwa ni mwana seni et si déjà ndenga ke bonga zu mbongo na e place o azo vanda so pas a corrompu ou pas ngana éviter alors asali déjà choix na ye azu position na ye a yebi le pourquoi sali ndengwana ngana ko pesa ni mwana seni leçon nani ala to sali mission to komiti na suka bazo ya pete ko pesa droit de bana ba ko bana droit de réponse bazo ya ko pesa te pona nini siko to vendre la kaka mama ni mwana seni monso poto ke nango ti na suka to koma wapi alors pona ko suki ça na ko lobaki pona nga na monitor lobela eloko ko pesa avantage mingi pona peuple congolais ole ya ko lobela mutu o ya kwa na sans sosko na moni pena ki ni mwana seni ma komi trop important na catalite na bi trop important na catalite parce que valait autour ko matisa ina place to ko pesa e et ça ki to bossa na makambo susu ezali eza nécessaire to ko focus kaka na kotalela mwana nseni ba défaut na bonabo na catalite eli mutu oya poi atikali to leki wana ezali intervention nga na ebite baninga musu ko contredire nga lelo match za mabe je pense merci ya solo ndenge yo moko déclarer match za mabe omoni mutu congolais belé bazako komelanga a mingi lelo ba comprendre odonte ba sombi oui ikoyi kozala pamba te mwanda nsemi azali noko na bango donc azaka côté wana donc mwanda nsemi azali noko na bango c'est à fait normal odon abanda ko changer ba langue na ye toko yeba ba collabo nyonso to omoni lobil tangu na lobaki te sujet na ngai odon lobaki soki nazalaki pembe na ngai kozwa gauche ata mbeli na motu mais ban Angleterre o bofandaka na odon bo landela ye bo banda ko landela ye tango mususu ba dépositaire wana oya zalaka na yango ezali bambongo kamere wana tango mususu pe bo banda ko landela parce que mutu akoki ko changer directement boyete mais okomona okozwa mbano na yo tozonga nanu pa ndeko na biso invité na biso o toza kosala émission en direct tozonga na pa papa na biso Ami Bushiri to pesa ye maloba nde to kokene pa papa Isaac eboto na ebite papa na biso Ami Bushiri soko zali koyoka biso matondo na ebite so na zoyoka na papa ozali koyoka na papa na biso OK matondo papa na koloba boye na ndenge na landi bandeko oyo basali ba intervention na bango na pokwa ya lelo intervention na ngai mibale ya liboso ezalaki likambo etali forme hein lelo na lingaki kaka to analyser pambate en face de nous
il n'y a pas d'adversaire. Nous avons qu'en face, dans l'émission, tout ça là, et ça plus, tout ça conclure une situation donnée. En face, nous adversaire à Zate. Donc, ils ont un batou. Représentant, tu peux responsable, il y a Bundu dia Congo, tu peux Bundu dia Mayala. Zate, donc inutile, il y a Robimsa Minduki, tu as argument de taille par rapport à une situation où bango moko baza déjà à genoux. Donc ceux qui bango ba télémi baye confrontation, voilà, to komi ko tchama boko na poche. Poto bimisa bambeli, to bimisa Minduki, poto bomana. Mais si on est ça ouais, bazo ya na bango te, bazo ya débattre, ba lingi débattre. Parce qu'apparemment la zoka bande kono to lo baga na même direction. Tout le monde a la même discours, que tu lobé la émission, tu pèses ça argument. Donc, apparemment, tu as un débat, il y a un élément sika, où il a prouvé que Makambo, plutôt le bas qui est à l'Okuta. Mais jusqu'à preuve du contraire, tu as un élément sikaté. Bango P, Bango a un élément sikaté, puis tu as un élément sika. Mais moi, tu as tant que Bango va pousser, biso à bouter, pour te avancer. Ngelo na ina lo barage na banda eza koloba awa ko expliquer que likamboza au niveau ya forme parce que na moni on dirait to que ne mbangu mingi debe komaki ya ba mot. Et là, mbango trop. Il faut que nous ayons un niveau de forme. Est-ce que c'est normal que nous ayons une alternance vitale Kamere? Moi, je dis non, ce n'est pas normal du tout. Vu passer à Kamere, vu passer à Vital Kamere, ne peut pas coopérer na Moutouana Babengi Vital Kamere. Bisonio Sobao Bazali ba Congolais, nous ne pouvons pas coopérer d'une manière ou d'une autre. Et dans la Moïse et dans la Boutou, nous ne pouvons pas coopérer na Moutou Babengi Vital Kamere. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et là, on a reproché na papa de Mondansemi, Ezali, c'est qu'il est en train de suivre une direction où Ezali toujours contraire na Ezali la voix de la population congolaise. La semaine passée, il y a eu ce qu'on appelle la création de Congrès pour la démocratie et le progrès social. Donc, parti politique, il y a Belchika. Hein? Belchika, Wazaki Naba, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Bazaki ensemble, y est Abima a créé Congrès pour la démocratie et le progrès social. Donc, CDPS en sigle. Et là, quand j'ai vu la présence, il y a Nemwa Nansemi. Vous voyez, quand Nemwa Nansemi s'est présenté dans l'Ikambouana et Belchika, moi je me suis posé la question. Je me suis dit, mais, tout est contraire à la volonté du peuple congolais, tout est troisième voie, il y a un des à suivre. Parce que tout ça, on a deux voies. D'un côté, tout ça, opposition radicale au Congolais Lingimbo Kaisi Kolama représenté par Etienne Tshisekedi wa Mulumba n'a pas parti politique il y a vraie opposition et de l'autre côté tozali na Hippolyte Kanambe na Batunaye donc na katikati loko ezate nyonso za na katikati ezali directement lié na Hippolyte Kanambe donc exemple Union des forces de changement il y a Kengona Fundowe nyonso ezali AVK tout est dans la katikati, biso to considérer en côté. Tozo le baquet, il y a que deux camps. Quand Etienne Tshisekedi, na quand Hippolyte Kanambe. Tout est dans la katikati et ça à côté à Hippolyte Kanambe. Donc, moi je me pose encore la question, il y a vraiment que Nemwanatem, il sait très bien cela. Aébi encore que problème est allé que quand ils ont se partagé, non, à quel est le congrès pour la démocratie et le progrès social? Moi je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce qu'il veut la balkanisation du pays, aligner l'unité du pays? Alingi Mboko qui n'est pas paix ou bien alingi toujours accord secret au Bazali Nango et Kokisama, c'est-à-dire ceux qui payent Gozala a dirigé gouvernorat en tout cas Yaba Congo, a dirigé via la nomination ou bien l'élection à Vital Kamere. Moi je n'en sais rien. Parce qu'en tout cas, si les Kambotali m'a belé na biso, ils ont souveraineté à territoire, tout ça, on a Kamoko, où ils ont défendre souveraineté. Dans tous les cas de figure, Kabila, il faut qu'il y ait un Batounaye, pour permettre les biso de ressaisir, de récupérer le pays, pour te bagocha état de droit. Mais quand nous sommes étikali, et qu'on n'y jamais qu'on linga état de droit, pour battre ma boko et tondi na makila ya ba Congolais, bazan na baka on a nyoso. Au moins, si on a quand il y a UFC, Union des forces pour le changement, il y a Kengo, batonda makila bato. Bakengo na bavundwa we deuxième république oblige baboumo batuna nzala baboumo batuna malade so kena kaya ba Vital Kamere la même chose donc yene mwana temi azolanda la place bosoto ezali c'est ce que je n'arrive pas à comprendre so kazaki muto peut-être la politicien solo alanda place vérité ezali alanda place ba congolais bazali et puis en plus azolanda bato ba kopola na bango il y aura une défaite sanglante à Batouana dans tous les cas de figure Batouana va disparaître nous n'avons pas d'autre choix yango boyoti lundi tout ça l'opération coup de poing, où vous allez encore une fois de plus, Ngoïmoulunda, Alingate, le peuple congolais sera encore une fois de plus debout jusqu'à ce qu'Assili Sabiso,
Donc lundi, tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera comme ça, presque tous les lundis, jusqu'à ce que tu vas maintenir pression, population au Kanda, et puis tu vas comme tout le temps sur le 6 décembre. Et c'est une mission impossible. Et de mon athée, il le sait parce que dans la Kina, bien, la lettre circule, opération coup de poing, il le sait. Mais il continue à suivre le bateau, pour là déjà. Mais moi, je crois que l'ikambandement na te mindenge moi muke na ko ba odo pambo tu ko loba ezali à force d'en parler ndenge to loba le to ceux qui ça fait très bien parce que en force d'en parler to peut pouvoir au azala ngote. Pourquoi sur le téléphone bengi kitasa ne moi na te ne représente rien du tout. Na ebi que ça choquant et ça pas si pour na bande ko bundu dia Congo. Mais c'est la réalité. Bato peut-être le salaire que ne moi na te ma comme na succès et ça biso na ba diaspora na ba radio na biso yo na ba prédication so na ko loba entre guillemets ya papa Nabilu Kombo ba radio na biso yo ndem to sala ke ne moi na te mi bato bazo yeba Kombo na ye nani yango su wana ne moi na te mi nena nyo boyebi ke nga zaki na Bruxelles là j'étais dans une réunion na na bato moko boye boyebi ke tozo discuter ne moi na te mi bato musu na kato ba otu na biso nani yango su wana ne moi na quoi ne moi na te mi c'est qui ça congolais hein? Ba congolais ba otu na ngai nani yango wana. Donc pour vous dire que Azan a pouvoir au biso zo pesa été na kitasa le so ba libaya au élection ne moi na te ma ba 001. Donc là on a lito précisant bien ils ont des biso na ba radio tout ce monde on dirait ne moi na te mais représente quelque chose. Non, il représente rien du tout sur l'échiquier politique congolais. Il était député. Azan qui député to bo sa ngote biso zo sa ba mission na ba radio awa to zo lo banini que tout Azan député faut que tumbaye. Mais les to lo baba tumba député. Donc indirectement nous avons demandé aussi ba tumba ba de moi na te. Parce qu'il a soit $6 000, il n'a jamais rien fait avec cela, si ce n'est que de s'enrichir comme tout le monde. Bah veste on va payer ça, bah avantage on va payer ça bah député. Ben il n'a jamais l'être que Nemo a refusé. Il a pris tout cela. Donc bisonne est allé à tout PC Lupemba, tout tombola et moi mouké, mais au fond, ils ont représenté rien du tout. Il faut plutôt s'attaquer peut-être. Dans Makambo et Zanatina, par exemple, on est dans le lobby, le deux camps. Il y a un camp où est représenté par Tshisekedi, dans l'autre camp où est représenté par Hippolyte Kanambe. Mais on est allé de moi dans Temi. Et ça y a un problème tellement faible. Dans la qualité qui est une mission, le lot, on a papa Diana Sulufutu, qui nous a confronté dans le bateau, où il y a l'issue sur Kolobake, et ça le Kuta, et ça a soloté, pour voir les autres Bimisabi Bundeli. Pour tout le monde affronter, qu'on s'affrontait terriblement. Mais apparemment, tout quelqu'un dans la même direction. Il y a un lobby, donc c'est que des baisers aussi là déjà. C'est qu'en face, il n'y a pas d'adversaire. Alors pourquoi tu perds de 2 heures, il y a émission, ou ben information qui toque aux Zali, Makambo bien Zali, Neti lobby, j'étais en réunion. N'a pas autorité à IDPS, Yachichi était là, Papa Moubake était là, Monsieur Mbouyi était là. Il y a tellement d'informations sur Yachichi qui est en Afrique du Sud. Il y a Mokazala qui a fait Libiso blague à Seki à Solo Nabiso. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire que de passer le temps à parler de quelqu'un qui ne représente rien du tout dans la situation politique actuelle et puis qui est en train de participer à la spoliation de nos richesses. N'avons que c'est le maloba papa Diana Sulufu. Eboto papa nabiso Ami Bushiri tokeye papa nabiso Isaac Mbele Olandi mwana na yo Odompambo esika oyo a misombami Eboto. Merci papa DSV na pesi baninga nyonso tu bambote pour soki na tangi minute na ngai ekokende ba nyonso na zomona wana bazana kati ya conférence bambote na bino belé ya lelo. Vraiment papa DSV merci Bokiro Nangai, Lek Nangai, Odon, Napesi yo félicitations pour na côté yo okei, ezaki côté Ngaipe Nazaraki Nango, Omonipe Ami Busiri amekipe konyatape côté wana. Ngai na linga kite tolobela lisusu makambo ya Nemwanda Nsemi. Po batu nyos ba defendaka ye wana bazolanda biso na ba radio. Bazana barikimate yango bazo seka biso na ndenge sika bavandi. Tozo continuer ka kopesa ka ye poids. C'est comme ndenge interview tonaba na ba YouTube ya Valentin Mubake soki balingi batanga kombo mutu bino yo mutu ibi bakombo batwana kotangela na bango te. C'est ça totanga ye kombo lisusu te asala oyazo linga kosala wana etali ye moko. Et nazana moi préoccupation moko boy ndeko Ami Busiri merci mingi mais soki ozana ba information ya sikanet yozolo bwana ya monde tozana ngo posa opesa biso ke tobanda ko tournoyer sur Nemwanda Nsemi lors que azana ye eloko mogote mutu oyo akiko sera lié d'abord na ye nasala moi nani moi muke aza opposant na nini ça il a fait l'opposition combien de jours mutu azala ki na ye na pouvoir titi na suka aye ko koma ke aza opposant na yebite ki opposant na ye soki ezande tozo andaki ça
biso nyonso tolandi na ba YouTube awa ndenge tricherie ezali na kati ya ba enrôlement oyo en dehors ya ba membre ya IDPS parti nini ezala ya Kamere ezala na mwanda nsemi ezala ba mvundo ezala ba kengwa don oyo bomoni ba telemi na kati ya nzela pona ko dénoncer ba tricherie wana ba vanda na bango pona bango c'est normal. Nous devons comprendre quelque chose na place wana toyeba ke banani nous avons affaire à qui tout monde banani wo tozana bango liboso c'est ainsi nazo rejoindre pe lisusu ndeko ami busiri pona ko lobayete vraiment na ba bazana kati ba bosani pe likambamboka na ebite soki bazo mwana obia bazo yoka ngote ba tricherie extraordinaire ba kiti oyo kata wana mususu wana le kimalumalo azaki nango ezaki muke mais enrôler batu ndenga enrôler oyo pe lisusu ezaibe mais nazo flou wana na ebite soki ba parti politique bazo mwana ngo ba parti politique bazo former ngo ti loyo bazo créer ka ba parti politique tozo kende wapi bandeko to fungura kape misu to mona kape nini ezo koleka na kati ya mboka ne mwana se bandeko pardon to bolimbisi to tanga nanu yete po soki to tanga ye tozo pese makasi penza place ya zalina batu na yinyi tala ndenge bazo tala ngana ba manete na bango ndenge bavani na bakiti bazo yoka bazana ba arkimate ba vanda na bango to bosa na bango po soki to tanga bango bazo sentir que bazana makasi bazana bango na eloko te ba vanda na sepela ki pe koyoka ndeko moko écrivain Pascal Busiri na epte soki ndeko ami Busiri soko yebie na sepela ki mingi surtout pona moni batu ya Kivu batelemi ndeko wana lobi biloko moko extraordinaire lobi te ba alliance nyonso ezosala mikolo oyo botika yango Kivu ba sortissant ya Kivu babandi ko comprendre babandi ko yoka bazo yeba déjà makambo ba makambo zo salema ba ko kita sur le terrain pona ko ibisa bango vérité sur oyo ya Kamere bazo reconnaître d'abord Kamere ki azande kuna bango de ce côté là na bandi ko sepela siko na batu ya Kivu oyo mwene mwana sema lobi il faut tout retour comme tu ya Kivu ameka ko livrer bande kuna ye bango moko ba yebi ke bazana mutu kuna te baza pour Tshisekedi mais oyo bango bazo lobawa na yebite soki zande pona ko boya ko monopoliser parole papa DSV batu baza ebe na kati ya conférence na zongisa na maloba mais je crois bien que ba bazana mato ya koyoka ngandenge na lobi bayoki eboto na banzi lelo ezali pe mokolo na biso ya suka pona koloba na likambu ya ne mwanda nsemi ya solo tokokende lelo vraiment tokoloba yango ngana kokanga monoko te na koloba yango pamba te peuple congolais oyo ayebi ne mwanda nsemi te mokolo oyo koya bako parler soit na mutu wana akoyeba ke no mutu oyo azali na suki ebele pe mandefu ebele ye wana oyo asali ase rallier na Vital Kamerhe mpe akoyeba ye malamu lelo pe tozali kotia suka na banzi bandeko ebele bazali oyo ba grand défenseur lokola ndeko na biso Bompele mwana ya mfumu Kimbangu soit disant que leki na eto mwana ye mtalobaki azali défenseur lelo tokomona défenseur ata moko akoya te pamba te baza ko banga bayebi ke bakokota na lidusu nini esika oyo tokopikola bango tokeye pa papa na biso Kabamba to pesa ye maloba nde tokolekane pa papa na biso Patrick papa na biso Kabamba to pesa yo maloba matondo mingi na maloba ndeko Diane mais ngai na lingai kaka na beta c'était likolo parce que na alaki na ngavuma na commentaire au chat mais na linga na pesa mo éclaircissement na tango bozolo ba papa Mwanda Nsemi azali chef spirituel ya baboko kwiste wana déjà na nous a faux. Papa Mwanda Nsemi azali chef spirituel ya Bundu dia Congo. Papa Mwanda Nsemi azoko représenter baboko kwiste te mais azo représenter Bundu dia Congo. Photos à la claire côté wana. Alors, tant bozolo bake, na vuvuamu, na nini nyonso wana mukonzi nango papa Mwanda Nsemi ezali faux, bandeko mingi bolongola ona mutu na bino, chef spirituel ya vuvuamu ezali papa Nkusu Kiambunzala Panda Nangola. Donc, Bokoko, ça n'a rien à voir faire avec papa Mwanda Nsemi, to na Bundu dia Congo, mais papa Mwanda Nsemi azali chef spirituel, to yende mukolo ya Bundu dia Congo, ye mutu aye kote ya batu na eteni wana. Pona kozali sou plus précis, soki balobike biso nyonso na vuvuamu na Bundu dia Congo, toza batu moko, tokoki koboya te parce que lit oyo tozo mema
ezali ya kozongisa moto mwindo na nzela na ye. Mais elingi koloba te que Bundu dia Congo, cela veut dire Vuvamu, cela veut dire Bundu dia Congo. En tout cas, makanisi wana na mitu ya bandeko ebele ezala un peu rectifié. O ngana lingana lobakaka yangwana, naza na ngana défense moko ya kosala te parce que biso nyonso toza ba Bundu ya mboka, tangu likamoko malamu eza ekoti na kati ya mboka, tozala nango toujours d'accord te. Donc nazongisi na maloba pona moni toze belé na kati ya conférence. Matondo. Merci et papa na biso Kabamba. Toleki et papa na biso Patrick Toyokaye olandi ba intervention ba ndeko nyonso surtout ozana maloba. Allô, bonsoir. Bonsoir papa na biso. Merci na neyi bopesinga maloba lisusu na mokolo ya lelo na kosenga Nzambe abatela musala bozo sala eza pena musala moko malamu. Kayi eloko na ko loba pe na kopesa mbote na baninga ne surtout oyo baza présent na kati ya radio. Eloko ngai na kolobela lelo ezali parce que na yoki bato ebele o to loba makambo na yete to lobiango mingi. Mais non, moi je ne pense pas dans le sens wana. Moi je pense que le traître est tombé. Mais le traître est tombé, mais Atiki, un groupe Yabatu, de nos frères et sœurs, na captivité naye. On doit en parler pour nos frères wana, babima, na captivité wana. C'est très important d'en parler. Il faut koloba pour na ba oyo ba yo kiteke chef wana a trahir bayeba. C'est très important parce que la libération oyo toza koluka ya Congo, libération ya pays toza koluka, ezali que il faut toza la biso nyonso uni, même ba 0,1 point balobi que nani semi mwanda soki nani chef na bango wana akoki kozwa na élection. Et c'est important. C'est très important que 0,1 wana bayeba que non toki les choses pour voter mutu oyo ya biso tazaki chef parce que asali nini asali boy 3 jours pe la monique ça suffit ce qui ça suffit te ce qui na ba émission misusu ce qui moyen ekozala komboka kata ba flash pour na rappeler ka batwana. C'est très important. Alors traîtrisme est eloko moko très dangereux. Il ne faut pas qu'on soit que bolobé 2 jours, 3 jours, botiki yango. Non. Et ça est très important, il y a que beta c'était makasi sur les Kambouana. Oyo balanda kaye, baye bapenda ke chef nabiso spirituel ou politique, il nous a trahis. Parce que tant Kamere ayaki na Canada, batu babeta qui est na Canada, et dans qui le peuple. Et ce peuple-là était composé des gens de Boudia Congo aussi. Il a trahi ces gens-là. Alors, Oyo Bazalaki na groupe ou un exemple na Canada. Pour la caméra, il partout, Bengani. Donc, tu auras un exemple, il y a Canada. Kuna, na groupe il y avait des gens de Boudia Congo là-dedans. Même si ce n'est pas des Boudia Congo, mais des gens, politiquement, Bazalaki qui supportaient Nani. Moi, mobile wana ozomona. Donc, situation ezali nango bien ndenge bozo lobela ngo wana, mais conseil la mo émission nyonso na koki koloba ça sera trop exagéré. Mais na chaque émission, il faut beaucoup kakatam libanga bozo ngela ngota 2 secondes kaka. Qui a bon exemple Nenge, Mwana Semi, a trahir Babou Dia Congo, Bokata Tawana. Flash, il y a toujours na flash. Parce que trahison, ezali, et le Komoko, très mabé, très dangereux dans la société. Et ça, très mabé. Donc, nous avons ici Maloba, nous avons ici Maloba. Ngana moni mabe mingité ndenge to sala longo sur émission lelo soki ozala ya suka oui mais ba merci papa na biso Patrick na banzi bandeko mingi bazali ko comprendre te eloko ba bengi trahison totala na monde ya arabe oya ba musulman bandeko ba vidéo belé bomoni yango awa un musulman à se convertir à comme chrétien
mais tomoni yango a combien de fois mutu ya mutu batangi Coran na bango wana pe mutu ya mutu ekei mutu oya trahir bandeko yango tozolo ba Congo ekobonga te botika ye a trahir na ye a sali deja nzela na ye bandeko na ba musulman soko trahir bako zoyo mutu ekei bako kata yo vraiment en plein air ndenge bakata kantaba. Alors na mboka moko oyo totalaki pasteur moko abimaki na mwasi ya mutu na mboka wana pasteur congolais soki ezalaki na Congo botika ye satana koteli ye botika ye milimo mabe mikoteli ye me na mboka wana oyo tozali na soki na lobi soki na Kenya soki mboka nini na bosani ya pays Afrique me pasteur wana lokola na mboka na bango soko bimi na mwasi ya mutu bakozwa bakotambusa yo burindi mutakala to mutakalisation vraiment pasteur congolais na mwasi ya kenyen ou bien mwasi wana batambusa bango ville mobimba na ba moto bazobeta bango mutakala vraiment ke mabwete nyoso tout libanda vraiment bazali kotambola mais soki ezaki na Congo botika ye satana molimo na nini ekoteli ye azalaki tante bandeko mena mboka wana etanke a trahir esika oyo batambolaki na ye burindi kuru atamboli ville mobimba baza kobeta bango bandeko bomonaki moko bakotika bango na nzela ale matela ye lisusu po bomonaki yango ezalaki elengi mena ba Congolais biso ezala kaka obochei na mabondeli nzambe akosalako alors tocha lisusu pe mwanda nsemi na mabondeli nzambe akosala tocha lisusu mwanda nsemi bato bozali koloba ke tolobela mwanda nsemi te tocha lisusu na mabondeli nzambe akosala parce que atrahir ba peuple congolais soki Vital Kamerhe azali congolais problème ezali te toko ndima ezali choix na ye asali choix na ye po Vital Kamerhe azali ou bien batu ba politicien bazali kokosa biso bazali koloba vérité te soki Vital Kamerhe azali congolais boyebisi biso ke non aza congolais botika na bino koloba parce que bino batu boyaka na ba makambo na bino Vital Kamerhe aza congolais wana tokoyeba ke Vital Kamerhe ne mwanda nsemi a trahir te asali choix na ye ezali normal akipe kote na ye mais oyo bozali koyebisa biso azali rwandais biso tozali koloba en fonction ya oyo bino botalisa biso bokotisa biso partout bolobi ke il est rwandais yango tozali koloba mais soki azali congolais où est le mal asali choix na ye tozali koloba etant que soki Vital Kamerhe azali rwandais cela veut dire que ne mwanda nsemi a trahir mboka bato misusu bakoloba ke non loba politique kaka mais koloba côté spiritualité te nto bonzambe na ye oyo asambelaka te mais bandeko wana pe ezali mwa libungi soki pasteur oyo groupe d'évangélisation asali ya ba groupe de réveil asali mbeba est-ce que bokotala mbeba wana asaleli yango côté mosusu ou bien bokozonga ke aza pasteur bokosilisa ba pasteur nyonso na kofinga alors awa mutu otolobi ke ne mwanda nsemi azali chef spirituel soit disant que motei soit obino bobengaka lumière est-ce que lumière ekoki kosala mabe ekoki ko choisir quand ya mabe oyo bozali kobenga soit nzambe soit bozali kobenga mbwetete akoki kosala mabe ya solo bandeko toleka na topesa nanu papa na biso Roger Kashama maloba bandeko bino pe bozali koloba botika nga pe na lobaka pe na tangu na ngai te bokataka ngai papa na biso Roger Kashama ozala maloba. Merci DSV. Vraiment na koloba kaka ndenge mingi ndenge papa na biso Patrick Auta koloba. Oyebi DSV c'est regrettable parce que ce que otali nombre ya ba marche auto sali pona eloko moko Kabila dégage. Donc ça veut dire que ezalaki nécessaire pour tout ça la rango répétitif. Donc il fallait que tu vas dans la biso, donc tout ça la marche moko boye. Donc koki tout ça la soute ya Kabila dégage ou bien Kabila boye. Donc comme on dit mutu soka yé na ba biloko ndengwana aza muto déjà azo luga la salito parce que radio ezali radio je pense eza radio ya ba résistant combattant nous surtout donc ça dit à chaque seconde à chaque minute soki nouvelle bimika na journal to pandi poke donc to banako sala makambo yo na Kishasa tozo kende journal bimi okotelema ozotanga ba journal
babenga biso ba parlementaire debout. Pourquoi? Parce que on était toujours là à chaque temps où ezali que nini ya titre bimi tozali wana to panza poke nango. Alors lelo oyo soki il faut to bela mwana semi ezali parce que première rencontre na biso awa na conférence ya débat na biso ezalaki en quai de poisson, ils étaient pas convaincus bayaki na ba argument moko. Deuxième ndenge moko lelo ezali troisième oyo ezali confirmation eza titre mususu ye oyo bakomi na Kinshasa. Donc tozali awa tosola rapona mboka pona politique ya mboka DSV. Donc soki journal ekomi likambo songolo, moi je ne vois pas où est le mal. Il y a de ne pas parler sur ça. Kabila Tshisekedi aye asali ba tourner awa aye sous na Bruxelles pour la deuxième fois na retour na ye tomoni yango susu na ba news tolobele yango susu akokende en Afrique du Sud tozozela susu qu'est-ce qui va se passer en Afrique du Sud. Soki aye akiti na Congo tozezaka Tshisekedi qu'est-ce qui va se passer. Donc eza actualité yango na ba benga actualité soki eza toujours na temps biso pe tolobela yango. Moi, je suis tali titre na troisième débat oyo DSV parce que Batuming va comprendre te. Je crois que toujours lobela sur une personne oyo balobi Mwanansemi. Alors, soko tali na titre oyo bakomi ya Mwanansemi, on va comprendre que Mwanansemi est son bout du Congo. Balobi est son bout du Congo. Donc, ça dit, il y a une personne na groupe na ye. Ce groupe oyo bout du Congo. Est-ce que bande on a biso bazolo baloko la ba odon? Bazolobawa, tozolobelango, tozozongelango, parce que si j'ai le zaiki yango, la bande azo qui peut-être appelle, il y a débat ou il y a thème à lelo, ce gars mona ikezala ki loko moko kaka yango moko, il fallait qu'il y a kota na yete atika biso. Donc mais si ko na comprendre était à koti pona ko ya ko lembisa lit na biso, ce qui passe à komi collabo, mon frère na yebisio komi na danger na simanayo en permanent. Alors, DSV, tant balobi son bout du Congo. Budu dia Congo wana ezali groupe ya batu o bazali ebele to yebi nombre na bangote. Ce gens là bakoko za pe influencer ya ko yoka makambo oyo chef spirituel na bango akolobela bango. Ces gens là baza banani bazali ba congolais na période oyo ya élection DSV tozana droit ya kofungola batu wana mitu ba yoka ba comprendre internet ezali passe na Congo et puis information ezali difficile pour bazoba information nyo surtout. Alors oyo biso to sala toujours ezali que to yebi bandeko mususu bazali awa bazali ko faire partie na bout ya Congo ba ko pesa pe message na bandeko na bango na Kinshasa botala ndenge eza boy bino bozolala bino boy ezali très important to lobela yango. Mwanansemi ne représente rien na kati ya lutte oyote. Il ne représente rien, c'est faux. Il représente un danger na kati ya mboka na biso, il représente un danger na kati ya communauté congolaise, il représente un danger na ba adepte na ye oya bodu dia Congo. Ba mama wana ba koko wana ba Congo ba yebi français te ba koyoka ki Congo oyo mbudu nani Mwanansemi akoyebisa bango soka lobi na bango bokende bo voter bokomona mutu moko boye azana basuki ya pembe komona ye ekokana na oya biso te komona ngo Vital Kamerhe bo voter ye na yebisio DSV batu wana bako voter ye bakokena bango ba voter na bango ye batali o nani o Kamerhe aye wana ba yebisa biso ye to voter ye bako voter Tshisekedi te bakolanda oyo chef spirituel na banga lobi ayebisi bango oyebi bato bazana ba mangomba baza trop sensible na oyo ezali spiritualité soka balobi na bango yo yebi makambo Mwanansemi alobaka na bango te soki nzambe na ye nini ayebisaka makambo nini oyo ayebisaka bango tomona yango pe pa ba pasteur na biso ma sœur Dieu m'a dit ma sœur boye ba prophétie ya lukuta ebima oyebi ndenge nini batu baseda batu bapesa ba parcelle bapesa biloko ebele azo représenter danger à l'heure actuelle DSV. Comment on peut dire des choses comme ça? Muto ya yoka ki tem soka moniki aza intéressé te afandi pembeni atiki alandi kaka radio ou bien kangi yango po alingi yango te po alobela ki yango mais soki ya moniki balobela ki yango a comprendre ki te ti akota ki ba débat ayebi te étape nini bato na bazaki na débat. Donc lelo ezali troisième position ya débat o ezali lelo tozo clore yango po ezali confirmation
que Yemoko ana batuna ye bazo soutenir Tshisekedi te mais bazo soutenir Kamere pendant que biso na diaspora na opposition to yebi que toza na représenter la biso moko na élection ana c'est Etienne Tshisekedi to loba ngona ba télévision na ba radio partout to lobi oyo nyonso ko s'opposer contre Tshisekedi azana mbano na ye bon il y a tozu moko yo wana to lobela yete to tiga ba depth na ye bazalaka na mulili. Vraiment, DSV, c'est regrettable. Nous avons seulement à l'oba, mais tous avons bazoya ko luka ko lali salitoyo. Soko so jumbo ya makila batu. Oko kufa wa bandinzi bazo tambola na munoko na yo. E boto na yo DSV. E boto papa na biso Roger Kachama. Soko zumbongo ya batu ya Congo. Makila olala boye makila. Omoni Congolais soki okomi déjà kozwa mbongo oya makila batu. Keba toilette na onyoso banda kosala toujours kaka makila mpamba te. Ozui mbongo ya bato bande ko bele ndenge bazali kolobake mwanda nsemi tolo bali susu di kambu na yete ototika mais mwanda nsemi aza élément dangereux aza vraiment élément dangereux soki na ba musulman ilinga kozala problème akosakana te bolobi ke lelo tolo ba yango te mais pourquoi ya Kabila to répétaka chaque jour donc totika pe ya Kabila po banda to banda radio oyo mwana ndeke azalaki muke mwana ndeke ti sikoyo totika makambu ya Kabila sikoyo soki tozuya Tshisekedi bino kaka makambu ya Tshisekedi bon tozuya mwanda nsemi bino kaka ya mwanda nsemi bon bolo ba pe bino ba Congolais makambu ya Kabila ou bien makambu politique parce que tozali kaka koloba politique ya Congo muto azana muto ya mboka o biso nyonso tolobito lobaka génocidaire ezali Kabila donc lokola pe komi monotonie totika makambu ya Kabila to bana koloba lisusu te. D'autre part, tokoloba parce que émission ya lelo, thème nango pe titre nango ya lelo, ndenge ezalaki, vraiment bandeko bino nyo surtout bozwaki yango na bokebi. Bozwaki titre ya masolo ya mpoko ba lelo na bokebi mpe bolandaki ete oyo biso esengelaki to pasola mpoke na bino ensemble. Masolo na biso ya mpoko ma lelo esika otolobaki ba sujet ezali koya du jour au jour. Tosalaki ba débat awawa batu ya bundu dia Congo batu wana bandimaki teke leader na bango akoki ko sadere na parti ya AVK ya Vital Kamerhe eke bakoki ko sala alliance moko po basala force moko boye po ba gagner ba élection bandimaki yango te yango bandeko na tango toyaki biso nyonso tu bato wana balobi te bozali na mwa nkoko so français bo comprendra te parce que alobaki que cherchons un compatriote de Kivu. Alors esika otozaki na bobungi biso nyonso tu mais lelo lisusu ba information kwei na kati na RDC ba yebisi pe bimi na kati na ba journal esika otozali koloba ke ba komi bien que beaucoup de Congolais ont été surpris de l'alliance entre honorable Mwanda Nsemi et Vital Kamerhe. Pourquoi Vital Kamerhe et Mwanda Nsemi n'ont pas choisi de rallier la plateforme from Tshisekedi, from presidence? Yasolo bandeko esika otozali kolobake Mwanda Nsemi honorable oyo a se rallier na Vital Kamerhe. Ba boyi nde otozali koloba Etienne Tshisekedi. Alors, eloko nde tozali koloba batu oyo balobaki ke non azali na Kamerhe te bandeko esika oyo tozali koloba ke esengeli tozali na débat na biso botika obebisi émission te émission eza malamu toleke pa papa na biso odon pam émission eza kobeba te émission ezali ya malamu thème na biso ya mokolo mwa lelo nde ezali wana eboto DSP omoni na yondo na ba mina ba Congolais il faut qu'on ait un nerf solide au koka débat. C'est pas que oye des débats zani il y a que pesanga ba argument ngana peso oyanga batu bazo kabiso na ndako ba mayeli ba comprendre tolo na bisa biso na débit que pa na ngai toujours passer bata inutile ya kolobela ne mwana nseni DSV papa na nga Bushiri bravo nzamba pambola yo au conclure azongi pa ingana za peu importe quoi koloba n'importe quoi je pense que ngana un nerf solide na olanda ba to lobate ngai na sali tout avant que ba Kamerhe ba komana wana na tango yango te to la logique des choses ce qui va tozo ka lelo na oloba yali ndenge ngana vivre ka ça veut dire ngana na ba parti te ona zo ya mutu o ngana zo ya nani boye na boye dans le sens je sais que ba tebe ba osala ba chat ba tindeli des civé boye na boye oui parce que ba yebi ke na lobaka
et nazo loba pe na ko loba kaka biso to zoka ba mbongo te po bana mbongo osomba odonte. C'est ça le problème. Donc nga na valeur ya ba million te na valeur ba milliard te. Nzamba sala ngamo ko na ozala ngamo. Desi vena opanza mpoke na bibo. Papa Bushiri a sa l'intervention kitoko. Papa Maïla lobi ke tout ça ko passer bata inutile na suka ya conclusion. Mon frère, avant au riposter na moto, il faut tango lobi likambo bozeli réponse à batouana. Sinon te okoma lokola tchaku oza ko loba dans les vides bat bavandi bazu mongonzo bazo tcha bakomi ko se moquer na bato. Yango nga na pesa intervention nanga soki muta somba mi akei to tika ya somba ma to continuer lit. Papa, ya ibeli ya koloba na tango ezali oyo pepe Kongola za ko affronter be election ba tango ya tour moko. Oyo muta oza 2% a comme président de la République. Et tricherie dans la est. Oyo to passer bataille ya muto ya kei to landaka ye po to lobelaka ye. Vous comprenez, mon frère Roger qui a commis collabo, problème est il reste comme il est et de vivre tout continuer, mon frère. Papa Isaac, bravo, papa Patrick, bravo. Parce que vous comprenez, vous passez votre temps pour la moto, mon ancienneté. Tout ce que c'est importance, mon coût. Papa Roger Lobby, que Azali danger pour la Congo. Mais et si bombe s'est explosée, la minute où on a du sous-souté, Aza bombe, Aza dangereux ici explosé. Maintenant tout est long la bateau bazoki to chabango pembe, bateau bakufi to chabango pembe, to clean matilé zalaki na balabala. To poti si bateau na ba bis, to ken na bon pour za traitement. Voilà le ko to ko sala siko. To ko ki ko récupérer té. Bino bibi na pesa bien exemple moko. Papa na nga moko papa auto comment na comprendre. Oui ba kimbangi c'est bala combien na monde. Est-ce que ba kimbangi c'est yé nani ni mwanasema so peser devant ba kimbangiste attaque pour tout tiers. Vous comprenez? Le tout passer batante Roger. Maintenant expliquez-le au mon frère. Aux nationalistes nandimi, aux combattants, ngapi na combattant nandimi, na sipota ba combattant. Oui. Mais to keba so ki teme ezali papa to kenda te pour na fanatisme o mikota mobimba na kata teme wana. Non. Luka oyiba ko juger teme, oyibe lo ni oyo sala. Lobi opesa ki exemple moko. Olobi, yeba des autres déjà partout. Obama pe nanda kuna ya bossa na fait sous-vêtement quelque part. Mon frère, exemple yo pesa ki lobi n'a rien à voir na ko diriger mboka. Nga ko sukula nda kuna ngate, boye ko kuta pe na ba posa bitabe ba nini ne bana na président de la République. Bona eloko musu parce que mboka e kumba na bato epele. Ata mutu moko mtali chapeau, mais bato epele basa ko kumba ngo, c'est un exemple n'a rien à voir na makambanda. Côté mtalala pe lelo oyo ko pesa exemple moko lobi c'est que to tika ko lobela Kabila mais ne mwana seni azali président de la République te soki to lobela Kabila parce que azali étranger oyo akipe mboka na biso pour ba temps ebele mais ne mwana seni ali mutu oyo azali congolais mutu ba Congo en plus a trahir nde trahison na étranger to na deux choses autour ko lobela na kati to zo ka ba exemple peut-être sangi sika mbala moko. Tandis que l'obaka, par exemple, pour épaissir un argument, je sais comment souligner. Non. Il faut te yeba. Tant que nous t'a trahi à traître, et lui, que l'obaka moutouana, to kolobeli na tamora mouké. Mais oh, il commis plus de 3 fois. Papa, nous sommes dans Patrick à éviter. Oh, il y a 3e photo de émission, on a. Ata yo Roger, par argument, est comme na souka. Ozo ko kolobeli, on me fait à sikate. Parce que si l'obeli en trop, to comme na souka. Alors, on est ingabo, na vaki, na koki ko imposer, mais na baye, li kambani mwana nseni. A ça est déjà des trahisons naïe a poli place à ko kendele la azali à côté biso to continuer nzela to eba nini biso to sala pona Congo alors bika musu ngo batiza nini oyebi na baki débat oyo ekufa pona yeba ke débat ekufa ni mwana semlinga abongo na batu so ba ko yeba ite ba komi ko zwa temps ya ko cha mutu ka biso bolobeli mutu trop et ça la fautif boso po pesa batu posa ya ko connaître mutu wana. Mais tant que tu vas reconnaître Moutouana, il y en a peu batu mususu, bah qu'on reconnaître na sens moko bah teki, bah lié, ou bien bah tu vas reconnaître na sens moko il y a négativité, ça veut dire qu'il y a boyé. Mais tant déjà pour pécher déjà moi bah tu vas reconnaître na sens moko il y a positivité, biso muto comme sikoyo na échec. Ça veut dire que comme sikoyo na échec par rapport au vandeli combo ya mutu moko wana mon frère. Trahison soka sali yango. Il y a peu de quoi en gaï pendé na oxola na bino na ki papa Roger abi na kolabo des siva bengabi na kolabo
mais ngamo ndi na bona seki parce que bato maele ba oyoka ba yebi ke na kata logique des choses botongi ko imposer na mwana semite obligé ko za la collaborer ko ko teka te ko za la corrompre tout comme ko yelanga tout ça clair na radio ngani nga ko bomba te o bomba to na mitema esengi nzamba simba mutema na yo ozala sincère liboso ya nzambe na yo pe ya ko yeba ke liboso ya bande kono ba congolais et ko tambola na sembo. C'est ça le problème. Très batanga très boité beaucoup za pe na ba très après boyebi na bino pe tato mutu so benga mutu kolabo mais ye moko grand kolabo mais boyeba pete bo fungula mitema batite na la na décidé na tiki lo na za la 100% na kota décidé na mukoloni na on a ko vimba libu na mbondo na ko za la pour rejeter jamais atazali mutu nanga akati kota la kanga na za la kati akoko za la corrompi na coin ya Hollande moko na coin na sali masolo na il faut ngana ndimi na 50%. C'est ça la politique. Donc na ko za la jamais na confesse papa Isaac à 100%. Et bon bino benga kolabo place bino bokenda kolela ngala yebi ngana solo ba prendre les moyens enseignants na boyité botanga comment les moyens enseignants mais faut que la corruption c'est quoi quand la personne est corrompue a toi qui déjà mbongo ya bato bino boko forcer que ils ont sa mbongo wana les moyens enseignants yaki kana loba boya oyebi mission mo loba abi muto azoya ko boma muto na bango to yende muto azoya ba calamité muto azo komebe mais muto bazoya ko boma yi ayebaka te ke calamité azoya komebe donc mwana enseignant tanga s'engager na politique to betaki maboko papa moko boye ya bini ya bande febele awa alobaka la vérité azazo banga kabila te bopeti maboko kaka bino ba congolais et bongo siko boyebaki te ke muto ngo paka mutu akoki pe ko changer pe côté à trahir bino ce qu'il faut en nerf solide système radio du solonga odo ko kota na radio ofindi nonga na otika changer na ngate na osala nga pelo parce qu'il y a système en nerf solide les mwana enseignant changer les côtés je pas le temps ko peta masola les mwana enseignant toujours qu'il y a une élection, c'est que des élections, il y a tout moko, et une élection, on a 2% à l'équipe. Donc, comme il y a un risque, ou tout le monde a s'arrêter, le quoi, je vais preuve pour et la moussa congolais à se rebeller, révolutionner, quota, plutôt passer battant 3 jours mobimba, et l'année 3 émissions pour les moyens enseignants, tandis que battant, bah, on peut faire nos feedback. On peut faire nos réponses. Ça veut dire que, bah, si on a valeur, mon côté, si on a valeur, mon côté, et bien, on peut faire émission. Mais bon, comment est-ce qu'on peut matisser sans les savoir, na sincère? Azo matazo azu en plein. On a aussi dans la Bible. On a ni les moyens enseignants à poser candidature. Ceux qui sont sur toilette, on peut répondre, s'il vous plaît. Pourquoi les moyens enseignants à poser candidature? Ceux qui sont capables de dire qu'il y a ça pendant peuplé, la simane pendant battu bazolandai, il fallait poser candidature. Tout le monde a acheté Liba en tant que président de la République. Et pourquoi qu'il y a Sima Kamere pour soutenir Kamere? Mais vous avez la réponse. Papa, ceux qui ont un pied à la place wana te, bien comme on a incapable na comme na place wana. Alors, et ça la ni, allez mutabongo ozu ba tambo lobela lobela. Le quoi bien lobela, bon continuer ko lobela et bon ngana c'est la solution dans la 3e ronde. Donc monsieur fait ma 12 fois. Parce que droit boba qui dans la 3e ronde, ngala bien minute trop passer tant bon moni ngala lobi mabe na côté ni mwana nsemi. Et ni mwana nsemi za mukolo, ngala olinga soto koma na 12e ronde, tokotala na 7e ronde à Pama. Soki bato ba loba susu makambo ba loba. Malobi ko sila bien na munoko ti bokange mission. Et mission za ko lala, passons à autre chose, c'est tout. Et boto décivé na zone simalo. Et boto papa na biso Odom Pamba na banzi omoni makambo oto zali koloba makambo ya omona tamso papa bongisa trouble zote Odom Pamba. Oui, Odom Pamba yango to zali koloba trouble ezote omoni makambo oto zali koloba batu misusu aza kokumisa motu po azali na ba lien moko familial ya solo ndeko na biso kadima meka ko kanga micro na opamba te ozali ko déranger moi mingi kanga vraiment micro na opamba te makelele ezali moi mingi na banzi papa na biso meka ko kanga micro na yo merci. Okay, alors na makambo oya mboka batu na ebite bazo comprendre te tolo banane ndeko na biso odo azali ko comprendre te makambo oyo esengeli tolobela yango ata 20 fois tokolobela yango lelo tolobeli yango ndeko oyo azalaki te ayoki lelo akoyebisa baninga oyo pe tokolobela lobi azalaki te tolobi lokola neti soki tolobi makambo oyo ya bakombatant makambo bakombatant yo banzi avant bakombatant babima na Europe mobimba ebandaki wapi ebandaki na baradio nyonso babengaki biso batama boma tolobi na ba radio babengi biso batama boma après sikoyo na kati na Angleterre babimi pourquoi bolobaki teke botika lelo komi partout
baloba lisusu makambo wana te makambo ya ne mwanda ntemi tokoloba tokende nano pe mama na biso mize to pesa ye maloba nde na sima mama na biso mize nde tokuzongi lisusu pe ya Ami Bushiri. Oui, papa Desve, na yaki na makanisi moko boye. Vraiment na yeko kanisa na lobi pona nini teto bongola ngai pona ngai ndenge na zui émission ya lelo. Ezali efungolinga compréhension na kolobela. Bato yo bazako bato babengi bango babengaki bango ba honorable entre parenthèses oyo ba bongoli makanisi lelo ba bongoli ba position na bango lelo. Totanga komona ya mutu te. Totanga nanu eloko esalami na moto songolo abaloli kazaka na ye a changé makambo na ye a changé côté ya kokende ko salela entre parenthèses Congo ce qui a kanisi acte o ya posé eza ko sala quelque chose pour na Congo bien sûr et ko sala quelque chose pour na Congo mais ce qu'on a acte wani salami moto ko fungola mayele na yazo discernement na ndenge nini sikoyo akoko kanisela makanisi ya bato yo bazalaki kolanda bato yo wana na utezi ya kolobango bato na sima na bango moto ya sali bongo azolakisa nini azolakisa ki tout simplement azalaki na maturité politique moko te e bato bazalaki kolanda sima na ye bakokoya na libulu wana bango nyonso bien sûr soki aexplikaki bien te makambo na ye omoni aexplikaki bien makambo na ye te ndenge papa de Saoud koloba ba okene kolanda moto moko baza suki na suki apembe suki nani bo voter ye sans co-discerner sans komikolisa politiquement okokwela libulu oyo moto yo zale kolanda afungoleli yo puisque d'abord ye moko ayebaki ngo bana ko sala te po moto a posé acte ndengwa papa nanga DCE papa nanga bozolanda moto a posé acte ndengwa na azolakisanga ke ye moko d'abord ayebi eloko ya za ko sala te mais na kopeta sous confiance ndenge nini esika ya kokende na kolanda ndenge nini wona ya ndenge mayele na ngai ndenge discernement na ngai ezo sala mais moto na kolanda kuna ndenge nini alakisi ngai kaza na position te aza na position moko te puisque ayebi nini azo sala te alakisa ki biso nzela moko lelo a changer nzela to kolanda kuna to keno sani est-ce que kuna ndake ne kofanda to yebita ke ko luka nini kuna et ce qui peut kuna pe un jour a tellement le but non na changer na makambo siko peuple congolais za kolanda ye akokoma yenga akomi penza yenga ko azangi na mayele azangi na moto azangi tout azangi nzela ya kotambola puisque moto ya zale kolanda akomi na yebi yenga donc peut-être na sens soyanga na rozwela likabo papa desfa telemisi biso lelo oui c'est vrai et ça na sens to le bela makambo ya ndenge wana parce que peuple congolais na leur oyo azana besoin ya makambo bongo te azana besoin ko mona moto te que azanga décision azana besoin ko mona te que moto azangi nzela azana besoin ko mona te que moto lelo alobi boye lobi alobi ndenge mosusu ngai na zui thème ya lelo ndenge wana donc ezali thème ekopesa biso mayele ekopesa peuple congolais mayele politiquement parlant na ndenge ya politique moto no surtout ayeba akola moto no surtout ayeba ndenge nini makambo na Congo eza kotambola ayeba nini ya koki kosala nzela nini ya koki kolanda parce que eloko ndenge ba leader o baza ko bunga banzela wana ba honorable o baza ko sala déshonneur donc azu groupe moko ba benye honorable peut-être groupe wana parce que honneur mais ce ko yé tant atiki groupe wana abwaki honneur wana asali na déshonneur ya groupe pa ya zalaki to akele ko sala honneur ya groupe mosusu ezana tina moko te en tout cas wana yete ndenge to continuer ko benga ye honorable ba kombo wana na mona kango même na poto a ezalaka te parce que moto no surtout azalaka na mbeba quelque part mingi na poto aba monaka ba honorable ba benga ba honorable te malgré que kombo wana honorable ezali mingi uti na ba lango tozolo ba côté boy ba pesaka bango honneur wana te parce que ba yebi ke baza bato mingi bazalaka ba président tant ba longo ki président ba yeko découvrir oh nzoka na leur azaki président azaki no sala makambo na se au moins que honneur ni soit pesa ki wana ekwei